Maman Bilebel au cœur d'un scandale. En tout cas, Maman Bilebel au cœur d'un scandale. Et puis si pas si peu mawaka dynamité ma maman Bilebel. Habité maman Bilebel lobby et touché bateau. Ba maman, surtout ba maman belé ba sepe na ngote ba maman Bilebel boni pe kononi sa bateau boye. Yeba que ça a 20 ans. Oza maman. Oza na 40 ans. Oza grand-mère. Si on a 60 ans, on a déjà arrière, grand-mère, arrière. Si on a 80 ans, on habite au Bégonan. Alors, moi, j'ai habité dans ma vidéo à maman Bilebel. Comme ça, tout zonga, tout solo là. S'il vous plaît, bah, maman, bah, tantine Boya. Boya, maman Bilebel au cœur d'un scandale. Scandale, et puis si pas si peu mawa. Kati na mitema. Merci beaucoup d'être connecté. On m'appelle Bibiche Mbombo Plasma, la tantine internationale. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Vous informer, c'est mon souci majeur. Nalinga vraiment ce qu'actualité Zaline. Tout sur l'angle tout gain dans bino. Ba abonné intelligent. Oh, ba papa, ba maman. Nabi gemi tout nabino et ça la rayon. Bo zalara. Ah, bo zalara vraiment. Ah, tout solo là. Concernant actualité, oizo les canards. Ok? Alors, ceux qui s'abonnent dans noté, abonne-toi, partage, commente la vidéo. Yangonde Europe Sabisongu Yango Makasi Yako Salela Bino Moussala. Alors, merci beaucoup sans plus tarder, mes amours. Dans la bino vidéo, il y a maman Biliabel, notre maman, nake Nairobi. Nabige, batebele balingaka, nake Nairobi, bonaka lukadoni, nake Nairobi. Ok, c'est bon. Suivons d'abord ça. Et puis, Tozong. Voilà, non, tout moi, c'est moi, c'est qui toko bako balata 5 fois, ata 10 fois. Moi, c'est qui toko, ou a balit 5 fois, 10 fois, te, et ça lingité. Mais moi, c'est qui toko, ou a linga bozo bate, ako bala 5 fois, 10 fois. Qui toko naye, na bizaleli naye, donc il bako bala e kaka. So il bala boye, a osa matanga te. Afandi le na coin naye, mais moussou sa roya, a balié. Dieu est égalé combien de fois? Ngai na bala 2 fois mais nako sala ngote parce que naza motema ko supporter ba caprice ya ba papa te ba na caprice mingi il faut ça motema munene pour supporter neti vraiment na biso abi d'achature vraiment na pesi ba biso ebele na avec félicitations qui toko bako bala ta 10 fois parce que place soit kabona ngena mutu ukasate kezaka faute na ye non erreur de cause la ya papa tano baboyi ya ko sala matanga te. La vie continue. Vie est continue. Donc il mutumso ko balaye, mutumso ko balaye. Et puis na mona na no mwasi ya oya zandumba ilonge mabe bazarate. Papi muma na marché moté. Bazo tula wape ya. Comment yo belongi mabe azarate? Baki batula ka soza na bizeli mabe. Na utko lo bango liboswa. So moni mwasa kitoko. Atuli c'est kazana bizeli mabe. Mais ce qui moi si pas ça et l'on mabe ka ça qui to côté à nina do tout la pète. Mais qui to côté ça la beauté extérieure papa c'est aussi la beauté intérieure. Moi si botala ka liboso extérieur koko ça koke. Mais extérieur on ça ka longité. Par exemple partout. Comme partout tali partout. Mais ça na ba tumsu ba tout goût. Au monnier lelo, mouké, lobby, au remorque, lobby. On a parce que en tout cas beauté est relative donc ezalaka mutuna moi choix nae. C'est choix wanande. Taya mouké, munene, moulayi, mukuse, pembe, muindo. Il faut tout ça de mission moi court. Skolinga mobali azana le côté ezaka tabou. Pourquoi tu sais pourquoi? Pardon? Mobali azana le côté. Wa ko somila ta spirinité eza tabou. Ah, maman. Oui, tu sais pourquoi ils ont tabou dans le bar toujours moi na mobali ndongo zawana kokisa moi ba besoin mike avant zo moi na bato. Po akene ko sala zigzag parce que moi je suis à le côté ata parfait li papa te et donc ko somba li paté papa ata oza le plus beau a okimayo. Et tu ko kutana pe tu bandi ko évoluer ensemble. Te mibali mingi bo bandi na passe tango akokoma na mbonga lo bio oza na niveau na il souté. Voilà ce que vie de prière mukuse. So za vie de prière mulaya obosa nota. Bon nzamba zapi na kati ya nyoso. Nzamba zali mais mibali baza bato mo zigzag trop bato anko kanai.
On te tient basi pe ba ko va tanko. C'est pas. Basi bazaka na côté. Papi mboma soki mwasi asali o mabe makasi. Lo bazongi sur mon à pièce. Basi balingana motema. Mais est-ce que c'est toujours évident? Bino mibali bolingaka na motema nzoto te. Physique na bino ezaka fidélité. C'est pas de votre faute hein. Bosala mabongo. Oui papa, boza bongo. Oko le belanga le contraire hein. Bozaka fidèle hein, na motema. Mais na physique janga na bala 2 fois. 2 fois. Na bala gabonais. Et tant que musulman, bon, bazaka na 4, nga na ki 3e. Après, na yeko bala tchadien. OK. Après, na bala congolais, ya ngambo aza officier moko munene. Mais na mona ki kaka. Na sala ki kaka papi mboma na to marché monté. Non. Ah bon? Oza la liberté. Parce que c'est une concentration, je te dis. Mais comment la majorité d'artistes chrétiennes sont mariés, mais il est... problème, ils ont rebellé, Ah bon? Ah, papa, ils ont rebellé, attends, ce qui est pas Seigneur, là, il paie à son âme. Eh bien, problème, ils ont rebellé. Donc, le coup, il y a bala nangate. Naza nanga pe na likangu te, na lingi yango pete. Na sina koli. Vous avez un sex friend? Te. Pas te. Namona ke Mambila, ozana ba concombre na ndako. Te. Na tira la woku te. Ça c'est osé. Eh bien, au moins école de formation jeune fille. Non mais après, oza mutu, ndenge to lobaka nzoto ya botaou. Tout se passe ici. Oui, mais justement ta tête, tu me diras pas que ta tête a fait 5 ans sans rien. Oui. Maman, oza mutu. Nasi na sali moi 4 ans rien. Zéro ya botaou. Ka po ba vérifier raté. Zéro. So pena nzamba lobi bito keto mata pena na lola ngala o mata. Naza penda pur. Pureté zana ngala. Ce que nini etina so peto ndim. Prouver biso. Oye ba pende ni. Sika ngala vanda ka bato na vanda na bango ba yebinde na zalaka. Bala mais yo au salara au même biso na terrain moko genre yo aux arno na mutute makambo mibali. Mutute papi. Na kelo luka mutu ka moi miki na ganyaka. Na kangi Facebook pourquoi? Parce que nous avons des jeunes, nous avons des phases, nous avons des oh. Pourquoi ça ma coffee ou bien on lia moi poche na ngona zo gagner. Pourquoi lia poche boso yenda même lia poche? Te na ba jeune. Ba jeune bazana lokuta moko. Ba génération Android ba lokuta leki. Souka na lokuta vérité à bango déjà. Tu me tues des fois quand tu es sur des passages sur ce plateau. Non mais c'est pas possible. C'est vrai, papi. Oui, la génération a bien noté qui classé. Bah français belé, il y a ko bercer mato ya bana basi. Bah yebi ordinateur, bah zan attend ko tanga ba biloko belé. Dans la français munene, bah mon kitoko. Est-ce que yo ba tcho banti ya ba moana? Ah, ngana komela kala papi. Nga monto akala. Que vous avez suivi, maman Biliabel, notre maman, Nakena Irobi, Pona Luka Doni, Nakena Irobi, Pona Salisa Doni, ton. Vous avez un camarade dans la Lolonga, Ando Linga Zembo Makasi, Ando Linga, qui camarade ya bomona tango mosusele kakabondeko. Tofandi tomesani na yo bibiche. Nana Lolonga, que je te salue hein, depuis la Belgique. Maman Biliabel a lobby selon ye. A lobby dans le mois si à Kobala. Vidéo moi beaucoup de fans chez la binango a lobby que non. On a banda on a deux bi. A lobby moi on a 20 ans, aza maman, oui. On a raison. Moi, on a 40 ans. Aza déjà, moi, on a tout maman, fille, moi, c'est à 40 ans. Aza déjà grand-mère. Oui, c'est vrai. Moi, si à 60 ans, Azali déjà arrière-grand-mère. Oui, quelque part, on a raison. Parce qu'on attend wakala, maman, on a biso babala déjà 18 ans, 19 ans. On a maman biso ba série, baba, y babala na 18 ans. Mais si on a une époque, on a 18 ans, c'est qu'il y a un retard. Pour nini, abanda kotanga. Ando zela 6 à classe, na yatanga université à Silisi, après à Bali. Mais ninga na ye baba na 13 ans, 12 ans, 14 ans, il y a 18 ans. C'est normal.
na tango kala. Mais lelote na kala bando balisa bato inconsciemment. Ozo balaga po peut-être mbongo futa minerva les atisa qui na ba raison belé. To famille o na famille oyo ba yebani ba sepele ba yebani ba famille ba balisa ni na kala zaka bongo. Mais lelote lelo moi si so comment préférer que non as indépendante. Moi si avant bala à s'installer à un mur na mariage. Maman Bilabel quelque part a raison na ya koloba bon mais d'autre part a raison te parce que on to mona ba divorce mingi batu mingi na kala balaka na ba ajwana to ba botaka na ba ajwana ezaka mingi par erreur eza mutu muso bota na 20 ans ba sentaye mutu muso bota na 20 ans ezaka accident mais lelo ba fia lelo pour akoma tina niveau ya robota ata moi na 20 ans lelo pour akoma na niveau robota il faut conscience ne sala et bien que so na sali boy faut na sala boy do ba fille à 20 ans ya lelo na ya lobby ya ndenge morote ba fille lelo ba timba makasi ba fille android OK eza ndenge morote mais quelque part eloko wana est dérangé ba fille belé franchement ba te belé ba fingi maman bilabe na ba réseaux sociaux pourquoi boye ozoloba boye po nini po ozo chance ko balate mutu na mutu apesi ba kombo na ya lobby na ndenge na ya en tout cas ba se belé ba za ki dérangé tellement biso toza ba lobeli biso to lobela rabatu to lobela ba sujet aux en actualité je me suis dit pourquoi pas parler de ces sujets pourquoi pas na lobelango pourquoi pas ba maman belé baza dérangé parce que lelo enenga kalate lelo moi si à 30 ans aza moi si à 30 ans kalate lelo bana 30 ans aza chef d'entreprise a comment luka asa la choix ya mobali nini o rofana ne pas divorcer ti na kala batu mingi bando bala na loyenge omonira mobali boy oyebi ete pour se présenter au bali oui mais lelo monde lelo est évolué mi ba aventurer ba comme belé mi bali pe ba la basi na ba intérêt ba comme belé on ba la ra moi si mo po bonga na vie moto musupa otala ke boy mobali oyo aya ko lia na moi na vidéo mo na chelibi na suka na lubiki na linga jeune garçon po aya ko lianga onyo na bombi na poche mibali mingi bakoma oya na ba intérêt pa na bana basi alors monde ya lelo eza ndenge mona oya kalate OK lelo eza lelo lelo mamususu eza lelo ba fimi bakoma ba ko focus na ba business o mona aboti ne bana na ye afandi na ye soki mama bolingo simbi te fois sani akuta na ba aventurier belé fois sani il faut aluka nzela mususu et puis nazonga dans un clôture na mambwana o ya lobi makambo ya ba ajwana donc en général je peux dire mutuna vie en attend na ye pona kota na makambo o ya lobi makambo ya moi si akobala ta 5 fois OK mutuna vie azana ndenge na yende nzamba keleli ezana bato mususu babala na 18 ans babala na 16 ans mais lelo bana mabala te misu mibali bakufa misusu bakabwana misusu bakufa misu bazape na mabala ti lelo ezana mususu abali na 20 ans to abali na 30 ans azape na libala ezana mususu abali na 40 ans arofanda libala ti na 100 ans donc vie est compliquée. Sorry, excusez-moi. So bandi les bandits déjà. Donc, mutuna vie en attend na ye. Na vie ko se comparer na mututi. Soki ba obazaki stressé par rapport à maloba ya maman Bilabel, apesika selon point de vue na ye, mais yo so o se retrouver na kawana ke obali na nuté. Obotina nuté. On s'est retrouvé na kawana pour batu mingi o babazaki choqué ça ba ono babalite ba botina te peut-être bazaki choqué ko ka maman Bilabel ko lo babongo. Chaque chose a son temps. Nzambe mo abi pourquoi est-ce que on a situation wana. Soki na nobalité, c'est parce que tu n'as pas trouvé un homme. C'est parce que tu ne veux pas se marier avec n'importe qui. C'est parce que au lieu ko bota na montunyo sauté, tu as de bonnes raisons. Soki na nobalité au botité, oza na âge moko avancé, tu as de bonnes raisons. Et Nzambe ayebi pourquoi. Et spirituellement, il faut luka oyeba Seigneur pourquoi ça ne fonctionne pas. Peut-être yondoza mabe envers batou, peut-être batou pe baoya baza pe batou moko ya mabe
o esengeli te baya na vie na yo. Et faut luka pe kota na profondeur, o luka pe nzambe oyeba qu'est-ce qui a fait que ozati na situation wana. OK. To leka place wana. To komi da ko chuter, to kota makambo maman oyo alobi que non, moi si akoki ko bala moi si ya kitoko ko bala ta 5 fois, 10 fois. So azane kitoko ko bala. Maman Bilebel, on a réflexion là, selon moi on a trouvé ngo eza vraiment dans sens franchement. Moi c'est la marchandise te. Nzambe asala moi si moko, mobali moko. Toko lo batage no mibali ya ko bala na ta 5 fois. Mais moi si te mobali pe so ka yoki que moi je suis balaka, ce n'est pas donc exactement respecter les hommes. Au moins qui a balané 2 fois, 3 fois, ah, ils sont normal. Malgré faut bah pourquoi ils ont divorcé, mais chez les femmes, yo moi si au balaka au divorce aka. Si vous ceux qui ont moi si kitoko, pourquoi divorce aka? Si vous moi si kitoko, au moi si kitoko tout la raté. Si pourquoi au divorcé? Ceux qui ont divorcé na mi bail, au bali 5 fois. Si que moi si kitoko te, c'est que au zako tout là. Pour moi, si kitoko, oaza kitoko, baye ba kiso ka fandi da libala, afandi si libala, afandi pendant des années. Neto mona ba maman Didas Pembe. Famille Pembe, maman Lina boutique. Tomoni na ndenge ba til lelo tozo mona ba onde ba okola na mobali moi si kitoko ba na mbo ba na nyoso me to mona bango na mobali na ye. Ba si kitoko nde bango wana. Soko za mwasi kitoko lelo bali awa lobi kuna to bengo na to ko benga yo nani wa mwasi kitoko ozo bala lelo awa lobi awa ki mwasi kitoko ngo to koyeba ngo na nini ozo mwasi kitoko obali awa lelo awa lobi awa non ki mwasi kitoko ezate ki mwasi kitoko ezate. Il y a d'autres choses, ce sont spirituelles. Il y a d'autres choses spirituelles. Yo comment yo kabana akana mibali. Ce sont des maris de nuit, des femmes de nuit. Ah, kitoko moi si baye barango intérieurement. Au cause de longitoko display. Merci. Zape na taille kitoko. Merci. Sur pourquoi basi bilongi kitoko o bazaba joli ba otula. Ana kitoko apena mbongo pona kitoko azanango. Pona mbongo azanango abwakama. Mais peut-être azanda ko libala te ezanini. Ezanini. Au moins likambo libala c'est la chance. Likambo libala eza likambo ya chance. Facteur chance. Lukape étoile ongenga. Il faut light na yo engenga. Soke ngengite bande onangai obando tambola boye o mo se kitoko mais o mi mona ba mibel ba mo lo roi njete. Et le bon on t'a fait rigoler na film na bi que non mibali ya mpiaka moi ça zo ba mibali ya mpiaka na nzela ba mona nga njete. Oui ba mona on njete. Basi musu batambola na nzela au tambola bo ana caché ba koma marié mais à célibataire. Est-ce que boye ba biloko na domaine spirituel existe aka bola na ba témoignage. Moi si mususu aza célibataire abalate abotate peut-être en passage vierge mais spirituellement attends moi na caché ba komi femme mariée avec 5 enfants. Spirituellement yango au moins mobali obandika na mobali boye après quelque temps mobali akei obandika na mobali boye relation esili esili pourquoi esili parce que ce sont des choses spirituelles. Ami dandenge azo changer mibali wana lelo quand même to moni afani na papa Vital Kamerhe c'est sa chance. Ce n'est pas qu'on compare ponde maman nani amemi biso na anglais ya Amida. OK, y a pas de problème. Ezana basi musupe bana Congo na baba métis pe kitoko. Mais bazui chance ya kuta na mibali o Amida kutana ba na vite. Moi que libali ça facteur chance mutu na mutu ana ndenge osa makambu na ye. Mutu na mutu ana destiné na ye.
Soki yongo fi mo bena okaki na bi mobali soka okenda kende na ye. Amida kutu. Amida kutu bala 5 fois soki 4 fois soki 5 fois. Amida bala soki 4 fois soki 5 fois. Amida a la chance na filmo bona TikTok aloba Amida kuta bali abali kutu 5 ebonga pona bala ni mobali soko sakani kende non Amida a la chance na Amida na kitoko na Amida na étoile na Amida na influence na ana mbongo na mutu so lingi otake non une femme entrepreneur moi si oyo atalo na zate bana nga ba okufa nzala te moi si oyo ana mayele ce n'est pas seulement être jolie c'est ce qui compte. Ce qui prend un joli, mais basi nyon so bilongi mabe balinga babala te. Na ndanda kwa mabala to na basi ya taille, basi ya bassin, basi ba boakama, basi ya kitoko, basi ya bilongi mabe, na basi ya bataille mabe, to linga to mona bona mabala te. Mais bali balinga ba pona kaka basi oyo mamunyo feza bien. Mais on a pas si maman c'est ça bien. Mais bon ça te poigne. Libala c'est la facteur chance. Soit on a chance na yo, au coup t'as na muta bien. Ce que vous a délivré pe, au coup la libala bien on va au sakane. Maman Bilabel. Oui, au lobby na bien selon yo. Mais quelque part, ce n'est pas ça. Ce qui moi sur au divorce ka, yeba que non tu as des problèmes spirituels. Yeba que tu as des femmes et de maris de nous qui te dérangent. Et ça mobile les à moi si. Ce que on a un divorce prématuré, yeba que wana mobile ya butu, alingi mibala moité. Et ça la moi c'est ça mobile. Yeba que on a base au fan type que non na célibat en moulaye. Au balate. Tu as de mari spirituel. Wana matoki, wana soki bo contredire ngai bo fingi ngai I don't care. Mutu nyonso na vie na il faut luka délivrance biso ata nga na oloba o il faut pena luka délivrance na vie nanga yo pozo landanga faut na luka mutu ana domaine na ye mutu musu aza luka mwana ezana mutu musu aza luka mbongo mutu musu aza luka libala mutu musu azo luka stabilité mutu musu azo luka voyage mutu na vie ana problème zo préoccupé alors soko moni na vie likambu moko ozo sala esimbate c'est qu'il y a quelque chose, un problème spirituel, il y a de problèmes spirituels là-dedans. Alors, donc, il faut chercher. Maman Biliabel, je suis déjà. Ma maman chérie, nous t'aimons, maman. Peut-être tu n'as pas eu le temps, ou bien la grâce de rester dans le mariage. Parce que concernant Moussala Obososa, Moussala Royemba, des fois, on a mobile mobile à du domaine. Le roi Kofi Olomide. Na Cindy Lecoeur baza du domaine oyebige na kalezaka bongote hein na kalezaka bongote to mona maman Bilabe bazaka na Seigneur lay d'après amoni que non mobali abandé ko chaye kaka do esimba tende bakabwana mais lelo yo na lobi kaleza lelo te lelo mambo évoluer trop lelo to komo na Cindy Lecoeur to mona Cindy na mobali na ye bazo mataba okita musique na bango ekende bien alors na musala oyo Soroza surtout ba misala média ou ya musique o Soroza na pour évoluer bien zala na mobile za du domaine pour travailler ensemble au voyage boké na mwasi au voyage boké na mobile parce que pour éviter babiloko pour lelo chez nous au Congo surtout so ba moni mwasi ça musala musique ba considérer comme muto basi belé muto mibale belé surtout moi na mwasi or eza bongote mais si tu as ton homme comme manager on veut que le connaît couvrir yo de tout le monde Bariana aza star mais ana mobile nae ba Beyoncé ba star ba komana mibali na bango yongo zo mona lelo Cindy Lecoeur na Kofi ba officialiser libala na bango ba marcher bien ba kabwana na passe ponini ba travailler together donc maman Milabel azwa ki occasion wana te ya ofana na Seigneur lay ya ko maîtriser ye
bafanda na ye. Mais peut-être yangwana a encouragé batouté. Muto aboso ka kuta na problème wa boyke non, ya ye simba kité. Peut-être pas jamais à quoi encourager batou oyo. Donc en fait a quoi ça batou kaka histoire na ye. A quoi ça monga que non soko sali boye, oza attaché na mobali na domaine moko boso boza domaine moko e simba te peut-être pas ye simba kité. Donc a déjà na 60 ans, moi je l'aime bien parce que azo garder taille, azo garder aspect. Ya Kistar, tu as vu que Bazakina maman chala moi na paix à son âme, ye azali sous-souté. Mais aujourd'hui nous voyons maman Biliabel azo garder ka beauté wana, azo garder ka taille wana malgré âge avancé mais on comparer bien ba maman paix ba 40 ans, ba 50 ans. Donc c'est ça. Merci beaucoup en tout cas, je vous aime bien, je vous adore, je vous amour. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Bibiche Mbombo officielle. Nous sommes pratiquement à la fin. Bato Bazaki lésé dans ma propos. Il y a maman Biliabel en tout cas. Vous excusez, c'est une façon de parler, c'est une façon de penser. Moutou na moutou na ndenga zo penser. Basi mosusu bakanisara soki ao kabwana na mibali. So ao kabwana mibali anytime. Et la risi est un vrai chéri. Mosusu ake. Mosusu akoya. Osa l'erreur na vie na yo. Mzamba sala moi si moko pona mobali moko. Ya yo soki komi lelo o boye, lobi boye, lobi kuna boye. Ma chérie, osa l'erreur mo na vie na yo, luka délivrance. Kitoko moi si baye ba ngona ndawa libali pa mobali na ye. Yo moi si to ko zala na combien oza obali a suka no ezani o marchandise te. Oza machine te. Luka zala na oya yo mobali moko yo to mona basi mususu a moi si kitoko mais so tali mobali obima na yo bi mobali abala ye. Pona ni ba comprendre vie. Surtout basi ya kitoko. Soko bali mobali mo elongi mabe mobali wana nde kuto akolingo vino mobima nde place oza heureuse. Yo moi c'est longi kitoko ki bala mobali longi kitoko merci. Surtout mobali na so lekio na kitoko esilit. Ando l'accès ko bambando ba lekio na kitoko. Merci beaucoup, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.